Président, il y a Rwanda, Paul Kagame a sali presque déclaration de guerre contre le démocratique du Congo. À l'obi mayo, ils allaient koleka na ouest ya Rwanda na bango. Ceux qui kosa la guerre, bako signer, bazali pe mibali, bako tala ndenge ba résoudre ba problème wana ndenge zali kosa de makuna. Et c'est que sur le plan humanitaire, guerre, il y a Est, la République démocratique du Congo, et sali 72 000 déplacés déjà en 8 jours. Combat, ils allaient continuer kuna na Nord Kivu entre ba M23 ou ba batami na sima Rwanda na armée ya République démocratique du Congo. Bozali ebele ya kolanda biso et sengle boye ba guerre na Est ya République démocratique du Congo, gouvernement bazui ba disposition nyonso pona kobunda pe ko repousser monguna mosika pote terrain tikala libre bana ya Congo ba vivre na kimia. Conseil supérieur ya défense oyo kumba makana président de la République Félix Antoine Tshisekedi et adressa qui mise en garde na gouvernement rwandais oyo azali ko soutenir ba rebelle ya M23 contre ba FARDC na Est ya République démocratique du Congo. Des déclarations oyo porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya atangaki pour na kopesa compte rendu ya ba décision au Conseil supérieur de la défense et zwaki na situation ya Est ya mboka na biso. 1. Les M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Ezalaka nde boye bakonzi base plaignaka te bazwaka nde ba décision. Oui. Paul Kagame a sali ki mubali alobi que soki République démocratique du Congo elingi guerre bango bazali prêt pe bazali ko banga mutute déclaration nae a salaki yango na ba media bolanda extrait oyo topone libino. Kibazo duhanze hamaso ni kibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko tozotia mitima na ba négociation te soki esengi guerre to bunda tozali bien préparé pour na kobunda tozali na basoda oyo bakoki pe kobunda guerre ndenge esengeli atako tozali mboka ya mokie mais doctrine na biso elobi boye esika moto ezali esika okokuta moto tokolinga te moto ekoma na Rwanda po tozali mboka moko mokie pe tozali na esika ya kobunda guerre te yango tokozongisa guerre esika ezali kouta po kuna nde place ya kobunda guerre makambo ezalaka bongo miso na biso ezotala Congo toyebi ke ba FDLR pe ba Congolais misusu bazali na ADF totiki makambo oyo na maboko ya batu oyo balukaka ba solution ya boye bakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Situation ya Est ya République démocratique du Congo ezali ko préoccuper population nyonso ba kinoa côté na bango ba réagir pe ba s'exprimer awa na micro ya Kanibé. Kala biso tozana
Kikebele. On a beaucoup de richesses. La richesse, on est pour l'intérêt à Moka. Mais pas payer étranger, pas donc envahir Yango. C'est pourquoi. Rwanda est un petit par rapport à la vision. Rwanda est combien de fois? Plusieurs fois. Nous avons marché à Rwanda. Bapandé baza makasi selo bango. Bibi soto za ba super makasi plus que bango. Ine kozanga to kongo la guerre na ba Rwanda. To chata mir, to za mbongo ebele. To ko cha mir ko te bango ba kotelaka, de falo ke protéger mboka na biso. Ba Rwanda bazali ko envier RDC pour la richesse. Bazo envier RDC pour na pour tous les pays du continent, tous les monnaie, bango za mukie. Ya ba luka, aso ma parti ya mboka na biso komba ya bango. Alors, pour mboka za la tête ya pays. Est-ce que ça d'informer de nécessaire que ba pesa les nécessaires ba militaires na biso ba contacter na Rwanda. Kagame wana zani. Kagame c'est un individu. Kagame ne peut pas diriger la RDC. Surtout du sauve à Gênes. Et donc, ça a été bien que. On sait vraiment la présidente de la République, Tchamaël et Land, à Rwanda. Kagame a l'autre côté. On s'appelle comment l'autre côté. Pour souffrir de Tiwa. Bande Rwanda, on va pouvoir le Est. On a Kagame. Donc, on sait vraiment le chef de l'État, à tirer le Rwanda à Maël. Donc, on a des lignes à Mambé. Pour ça, ata akokeza mingi te mais tous ala bien ngo bala biso bango mona baza bien bazo teka richesse bayi bazo sa na côté alors biso to osenga ngana osenga surtout na président de la République achano mayele na Rwanda wana to tala non niveau na yena niveau na biso soki tokende mpona basoda na biso topesa bango courage osala liboso oyo etikali si bafonce bakende bakunda resite kozala nzamba otika bango te. Mamba est ce que comprendre déjà ils ont la guerre politique ils ont la position pour passer la ravager wana na bakuma ba so iba lingi guerre na Rwanda to sera la guerre to bunda to prier to eba o bango baluka pa na biso elo na ngana loba ya mwana si to comprendre mwana mukia zate biso tu to za bakolo to yebi na passe na souci bande ko to kufa bazo souffrir biso sala biso c'est monté to mituna est-ce que l'état zabi azate basoda bazabi bazate ya on a lina loba guerre solution état que bino boza ba cause boza solution eza pasi bandeko na biso moko te bandeko ya yo ya ngai ya ye baza kuna richesse ya mboka ezokende biso bagene tozosouffrir tokontinue kaka kosouffrir te ifo solution ezwama eloko nyonso ezala na suka portere ya baguerre wana bazali bato basala babiloko wana bazali soki balandeli yango bazali bakokanga bango bazali nyonso wana eza akoza kabila mwaye toloba société te nana likambo oloba te mpona lobika yango wana nzokande nyonso oyo tozali komona lelo na République démocratique du Congo par rapport ya guerre ba origine nango mosusu ezali na accord ya Lemera nini elobama kuna na accord wana bolanda balema de réponse à reportage oyo. Accord ya Lemera est signé le 23 octobre 1996 accord wana nde ezali à la base topé parmi ba cause ya ba guerre oyo tozali komona na nord pe na sud Kivu pambate accord ya Lemera wana yango nde ekomisi na situation oyo tozali ko vivre mokolo lelo na République démocratique du Congo. Pour la petite histoire esengeli boyeba que accord ya Lemera wana nde yango ezalaki à la base ya création ya alliance de force démocratique pour la libération de Congo AFDEL en sigle pour na kobenga na maréchal Mobutu na pouvoir kuna bayokana kinini balobana kinini mingi ezalaki que basa la rébellion ensemble comme ça l'air bakokoma na Kinshasa nde bité na bango baya kokabola yango entre bato ya bazolo milai na bato bazolo finana mais kasi kokoma na Kinshasa awa on dirait simbaki bien te tozali ko vivre ba conséquences wana tilelo ndenge moko ya ba analyste politique bien avisé azali ko expliquer awa. Accord de Lemera eza na 8 points moya liboso. L'armée congolaise ekozala dirigée na Rwanda
nde tomonaki chef d'état-major général kombo na ye ezalaki James Kabarebe. Wana premier point. Deuxième point, la politique congolaise est dirigée par le Rwanda. C'est pour cela que mon chef de la diplomatie congolaise à l'époque c'était Bissima Kara. Troisième point, la richesse congolaise est la partager entre le Congo et le Rwanda. C'est pour cela que mon derrière occupation on a besoin mboka na biso. La minerai ya Congo ezali kokende na Rwanda de part et d'autre. Monsieur Kabila na 18 ans na ye asalaki pomoko kote ya Ruchuru. Place or na biso ezalaki kobima. Chaque mois bazalaki kozwa or na valeur ya 65 millions de dollars. Bon, beta yango pendant une année bazalaki kozwa combien? Cinquième point, basinisaki Laurent Désiré Kabila akopesa bango 300 km² ya mabele na biso ya Congo. Alors, sixième point, l'administration congolaise est dirigée par le Rwanda. Et septième point, le renseignement militaire est dirigé par le Rwanda. C'est pour cela que Monaki Delphin Kayimbi et tout consort. Donc l'armée Nabiso et Zalaki profondément infiltrée par le Rwanda. Rwanda ekotika kaka place ezali RDC ekotika kaka RDC kasi idée oyo ya kolinga kokota epa ya baninga kobenda ba richesse pe kolekela bango na esprit nde wana ekosimba te ti mokolo mokili ekokufa pamba te Rwanda esengeli atikala na kona na Rwanda. Congolais pe akotika na kona na Congolais kasi ba voisin nde toza na kimia tolingi nde masasi ebeta te. Oui. Beltexco ils allaient continuer à servir ba Congolais macaroni pe spaghetti roni pour na plaisir ya bana Nicolo batata pe ba mama. Bayeli susu bango banani société Beltexco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo. Tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni. Et c'est quelque chose que pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé et zalina elengi pe guna ndenge ya kosakana te. Kasi babosani binote ba nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie ba lela ba macaroni Beltexco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te. Lamba makabaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltexco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure. Oyo Beltexco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltexco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni pour ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi pour toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltexco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltexco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te Tolobi Kinshasa
eleki partout. Actualité, vu n'a pas parlementaire debout, Oyo, il y a eu des pèses, oui, ils allaient bongo phénomène topé vecteur, il y a qu'au livrer des informations d'une certaine manière, basé na style na bango, l'olengé na bango, puis n'engue basé la rayango, ba kinoa na ba congolais, ba sepe la kanango, yango mvula na mvula, ba tikala na pointe bolanda, extrait o. Papa, nous rappelle les choses à Zoya. À Zoya, on met de qualité. Mais à Zoya, on sent que c'est bien qu'on c'est un Congo, il y avait, mais le temps, on pas Zoya. Il avait dit, on pas Zoya pour avenir. Félix Tshisekedi spirituellement. Et tant qu'on pas Zoya, il y avait quelque chose dans le Cameroun. On peut pas le vivre. Avant Maïlaya, après Nos, Père Nos, Cardinal, évêque, Monseigneur. Oh, il y a aussi les gens 3 balles, 2 balles, 5 balles. Mais dans ce là, on va voter le Balibino. Nous sommes les frères. Nous sommes les frères. Il avait sûr. Et ça va être stratégique. Parce que mon toit, c'est que papa y a. Et dans mon monté, et dans le l'été, et dans les chefs de l'air. Papa, chef de l'état, dans le Ghana, vous avez la femme. À quelqu'un qui n'a pas de il y a un massacre, il y a Est. À quelqu'un qui n'a pas de photo. Papa, t'as dit, allez, arrêtez ça. Depuis que je suis papa, là, la tirée comme le président. En réalité, il y a été. Fatih. Oumé. Là, tu as eu. Autant que tu peux remplacer. On va pas pour Rome. On va Fatih pas qu'il est. Avant la danse, l'autre, dis-toi, avant on va là. Papa, ça la raconte. Ce qu'on y a voté là, attendez la musique. Alors, que Dieu te bénisse. Passez bon, mais ça va. Votez, obéissez. Même à présent, votez. Parole, tu peux les parler à présent. Mais faut dire comme il faut. On va l'ignorer, on va se battre. On va le faire raison. Non, non, nous tous. Alors, master, il y a un peu. Il y a un président qui va s'en on va t'en quitter. On va le voir ça va l'état. Mais non, on va l'état. Félix a dit qu'il n'y a pas de gouvernement. Et donc, spirituel. Il faut se faire passation de pouvoir. Et dans la guerre, il y a réduit. Si on a au moins des personnes, pas Pazoya. Parce que ma tour, parce que tu as ma Congo. Et dans ma chakrise, à toi. Parce qu'on voyait là, il y avait. Après, si on besoin de ce pouvoir, il y a un Congolais de là. Oh, il va s'en. Il a fait ça. Oh, il va y battre. Là, on voit bien Pazoya. Attends, il a bénédiction là. On va faire Chaloba qui compte. Je ne veux pas que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir parce qu'il a trop à faire. Et Félix Tshisekedi sera aussi comme moi. Félix sera comme moi. On a des bénédictions à part. Il y a roi. Roi, il y a même pas le dit que Félix sera aussi comme moi. Et les gars, Félix a le président, mais comme roi du corps. Bazali na style na bango lolenge na bango pe ndenge basali la yango ba kinoa na ba congolais ba sepela kanango yango mvula na mvula ba tikala na pointe bolanda extrait. Merci Bozake Belé à Kolanda KNP News premier magazine et puis ça ramène information en continu Kasina Lingala tozali ko continuer ko servir bino avec impact toujours na idéologie. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.